na part na vraiment les avantages parce que kolekisa mutu mbala moko ezo diminuer vraiment ba dépenses qui ndenge ezalaki elali le bisu baki okunda donc bando sala bien. Eza vraiment kitoko te po batumisi bazo ata olela batu na bango te photo parce que ça ta tamongo boto zarata ata mo désert du temps olela batu mo pese mo toleli mutu batu ba pese la dernière hommage après et avantage na ngoza ils ont diminué d'abord aux dépenses comme d'abord ça là dans le moment de confinement que me tenait dans bon côté madame encore eleki. Bonjour chers internautes, je sais que vous êtes tellement nombreux, vous nous suivez de partout, Europe, Afrique, Asie, Amérique même. Vous en apprenez Kolanda Biso na chaîne na Bolinga mingi Emergence One TV chaîne Owapi et puis Sarabino Masolo ya Kitoko et puis Sarabino Basanga Malamu. Le autre zali bongo na Yolo Sud, plus précisément na morgue oyezali ya mabanga et pas Iwapi lelo toye ko recueillir ba propos ya bande ko nyonso tie ba kinois parce que toyebisaki bino ki ba kinois mususu bazalaki pour décision du gouvernement qui non d'accord et les caca directement l'enterrement et bah congolais mususu jusque là baza contenté balobi que ba être cher na bango ba koki jamais que les caca directement ni wana il faut ba ya kana bango na ndako ba leli bango comme il faut ba rendre bango hommage ndenge zalaka déjà comme à la quinoise alors bande ko mususu bazala ki pour bande ko mususu bazala ki contre yango Emergence One TV toye lelo na émission na bino bolingaka mingi face au jeu auto zalaka plus l'actualité pe ko kita sur terrain ko landela bino makambo ndenge neza ko évoluer lelo toza na morgue na Yolo Sud na morgue ya mabanga pona ko ya vraiment koyoka et naza na plaisir ya ko inviter déjà ya nanga Madilu oyo wapi to ko parler sur ba avantage na désavantage ya ko lekisaka ba corps directement et je profite aussi pour Kakota Paramadado ouais. Bonjour Venangai. Bonjour Ndekonangai. Na zane singa komona yo lelo toza na émission face au G où ezali Emergence One TV chaîne oyo eza na service ya peuple congolais chaîne oyo eza na pona ko servir bino et sujet na biso ya lelo eza vraiment mokuse les avantages na ba désavantages ya kolekisaka corps directement na enterrement tobi ke bino congolais bo message na idéologie que non bobimisi lelo balali lobi lisusu oke na ba salle ba makambo belé mais lelo gouvernement a changé d'idée, a changé d'idéologie. Mais impression les années. Vraiment impression les vraiment et ça nous a vraiment sentiment de moi yambinga boye opessinga ma parole na ngana rolo ba vraiment na pas na ngapema les avantages parce que kolekisa mutumbala moko ezo diminuer vraiment ba dépenses qui ndenge zalaki elali le bisu baki okunda donc bando sala bien te ngapena na impression na ngeza vraiment sentiment. Donc la décision va konzamboka bazwi que corps et les caca directement yo pour la yo ozana d'accord. Nazana mo d'accord na pas na ngamne salima bina sentiment. Oui, so ko ozana d'accord. Wana otala ba avantage. Donc avantage na ngezali nini? Avantage na ngezali parce que ata mutalali eloko moko échanger zate. Yango na lobby que ezo diminuer dépenses. Tant ba lexi mutumbala moko mon que ça jamais que balali sara mutu bat bandiolela depuis butu tina tonga donc ezo sala bien te. Mais tant Alexis Mutumbala moko ezo sala bien. Congo eza munene. Comment le fait na Lubumbashi balekisa mbala moko na Kinshasa balalisa. Monteza bien te. Na Angola baleka mbala moko na Brazzaville baleka mbala moko. Donc nous se faisons à l'égalité. Pourquoi bien moko avantage côté mususu peut des avantages. Yana zo c'est la mingi vraiment la part na vraiment et ça nga vraiment bien. Je rappelle que je suis avec Madilou et hier azali moi na yolo vraiment oyo azali ayebani bana yolo ne surtout ayebie Madilou ni azawana lelo apesa biso lelo vraiment ba impression na et ba opinion na par rapport à la décision o. Mais ndeko Madilou yo habité bandeko musumu ma décision au gouvernement zi bazo sepela bona ngote. Non bon sepela na ngote ndeni ceux qui me conduisent déjà décision yo changer ne le côté. Ils ont déjà parents tant azu des décisions na ndako ekotika na nengwana donc apena na part na toujours sentiment na ngeza ka nengwana le sentiment na ezaka nengwana ke ba continuer kaka kolekisaka ba corps nengwana mais ça peut aussi arriver mutu moko ya kombo ya mboka na biso akufi un grand homme un homme célèbre une star kolekisa kaka corps kolekisa corps na directement dans enterrement au monité que erosala malamu te ba rendre ba hommage au ya mérité te non biso tozandenge moko mutaleki muninga zate biso tozandenge moko asile moko tozandenge moko biso tozandenge moko muta changer zate po biso toke na mabele boya mutu te soki yonde balali sonde ko changer senga baleksinga mbala mo ndenga yo lekinga tonga na leki non
surtout tout ça donc on a une décision on a vraiment satisfait donc 100% gouvernement. Alors conseil nous on peut se bandeko ou baza contenté la décision gouvernement zaki ya ko lexa accord directement. Te bandeko vraiment baza la fâché tina mambonga na lobby. Baza la toujours pour ngai et ko sala bien parce que tout le monde vraiment pour nga baza toujours d'accord na o na lobby vraiment na sepeli ya mingi vraiment donc décision au pena etika la libela ti so ba combien de siècles. Donc il faut que Alexa moko mona muke. Ngakutu na pa na ngaku so bo tumbi ngai ko sala ngakutu bien parce que le moko ko changer te. Ka musulman. Naza musulman te naza ka chrétien. Mais to pesa ba to passe bo tumbi ngaka c'est tout. Mais oui bi pe que mambo ti de décisions examinées na gouvernement et bomé pe ba kopa ba te belé ba ba sal balance ba $3,500 ba sal balance ba $2,000 na matanga moko. Ce qu'on est kopa ba la libre ba travailler na ba vivre nini. Na mutu abanda kosala na mutu ando sala te na Congo to vivre aka biso tuzaka ndenge moko leko échanger za te soki kope wana ebebi luka kope mosusu osala tomona yango soki ozalaki menuisier esimbi te okoma peut-être électricien donc eloko moko ekochange eza te kope ebebi te baluka kope mosusu baosala bongo yo soki ozalaki na salle ndenge gouvernement azwi décision boye mosala na yo ondima ebeba kaka boye okozala na haine te okozala na kanda te contre décision oyo toyebi ke biso beaucoup plus bakinois toliaka na to du jour mais décision euti na mokonzi ya mboka yo ochange na nini ndeko na ngai ndeko journaliste ochange na eloko te donc décision eza bien. Comprenez que wana azali mwana yolo bango baza bandeko baboyi na bango dépense baya bango nsima mokonzi ya mboka ke non corps elekaka nango ba $3,500 aussi ba $3,500 pour la salle bango baboyi na bango yango ba $1,500 baboyi mabiki dépense eleki mbongo na vraiment topesa ta famille moweyi mbongo na fona kopesa ngata na bana o moweyi atiki pour que permettre bana na ba continuer vie alors la personne qui pesa ngona ba salle la personne qui ça ba dépense inutilement alors bango ba préférer na bango que corps elekaka nango alors tozo continuer tokoza susu ba impression bandeko parce que toza la mort tozo continuer. OK merci venanga tout monde na raboye ça va bien. Je rappelle encore, vous êtes sur Emergence One TV, vous s'abonner massivement. Et là, on va toujours en Arnaud pour vous servir. Je serai toujours là. Et Namoni maman Sarah Michael, ma caméra, Michael Bassan, sa docteur réseau, papa ma mineur quoi. Il y a une fois ça sera école, na CPP na assistance à master ngai sage moi la mayele. Bon tout bazala qui on a pour la cause de image. Mais on continue. Sous botal la kuna bozo mona bandeko. Bazozi la bakor to que ne peut aux amis moi la image moko là et ça bien à suivre. Papa m'aider. Oui, chers internautes, nous avons le plaisir de continuer aussi à nous salaire à l'occasion de ça. Emergence One TV toujours présent là pour que nous ayons l'actualité, que nous ayons la news, que nous ayons l'info. L'autre, nous avons un jeune garçon à Yolo, na combo ya Pecho Kaninda, c'est un joueur, c'est un sportif et un footballeur aussi, s'il faut le préciser. Ndeko Pecho, bonjour. Bonjour. Oui, tu as le plaisir de Yambayo na Emergence One TV. Lelo la morgue pour recueillir moi quelques propos concernant makambu oyo mokonzi mboka pe mibeko akoyisa ki ya kolekisa ka corps directement et balingi sous makambu te ke corps evanda kana ndako ilala ka non et komi ke baye bazui corps na morgue directement et ki enterrement yo monengo malamu to monaki mabe eza vraiment kitoko te po bato misi bazo ata olela bato na bango te photo pe asota ta moko boto zara ata moi des heures du temps olela bato moi personne toleli mutu bato ba pesa la dernier hommage après et que ko fanda bon ko lekisa mbala moko eza vraiment propre te mais ba congolais bo se plaignent que non basali za ba $3,500 ceux qui beaucoup fait beaucoup miko kota banyongo beaucoup miko simbisa bilo beaucoup miko teka babilo musu po boluka ka bokunda mutu mais le gouvernement ayoki le peuple congolais nandenge mamba Covid-19 yaki décision yoko yaki non ba corps ne surtout autant ko kufa mamba na ndako eza société mamba ke na salle eza société mais gouvernement a aidé bien à dépenser à diminuer les dépenses alors comment bien ko mona ngoli susu mabelelo oui to mona mabe pour faire dernier hommage ça là so boza ki na mutu
bato bakufa mikolo bato bakufa to ama oxybita te bembe to tsiko ya négocier to fanda kina ye akufi mama brusquement bato bazita olela ete tanka kaka ke ebimi mama ko ekei mais esenga ke ne to zoki ta fanda na ye to to pata mo 2 heures d'ita moko boye ke to fanda rapide to mo dernier hommage et ça la biso bien même quand peu ko réduire mo eloko wana attaqué parce que tous les familles sont à coup faire au kuna attends dernier hommage bah ça là bah diminuer pas ma prima pour ça moi réduction pour na 2 heures du temps bah les après et qui là ça moi facile que bon ça vraiment propreté oui voilà les alibons de couper choquant ninda aza ko déplorer vraiment azolela que bande ko na bango bazolela bazokufa bazoleka kaka ndengwana il faut moi gouvernement aide un peu ko alléger un peu mesure wana Korea ata ma tourna ndaku et ekendaka ku Korea ezalaka directement ekendaka mbamoko entièrement bango bazo sepelate parce que ils ont battu sous bango kolekisa bango ndingwana te alors ndeko pesho pona bandeko oyo baza d'accord na décision mokonzi mboka ke Korea lekaka directement yo kolobela bango nini et voilà bandeko ata biso totoya sous ordre ya maloba ya bakonzi mais bameka mpe koyoka so na mama wa place wana ba réduire un peu faut que la monte faut demander un hommage ezala le bato bakoma muta kufi boye bato baza par-ci par-là ta kokangisa bato ezala te c'est que moi sur moi 2 heures du temps bamusu bakenda ba cimetière te bato musu basuka kaka na bandako so atala pesa mo dernier hommage na ndako atala mo salle mo 2 heures du temps et ça la bien bayoka so pe ma place wana donc ndeko pesho azo déclarer ma dépense te mais azo lelaka mingi tant kaka ya ko rendre hommage na ba être cher na bango ou ba sikotika biso et ozala moi bien ozo sera ba konza mboka vraiment yango wana kaka. OK, merci vraiment na sepeli kuta na yo aux émergences Swahili chaîne na bino à chaque fois vous avez besoin d'informations vous êtes toujours là pour vous servir et yebisa master yebisa ndeko tout ba s'abonner massivement na Émergence TV. Un dernier mot par rapport à l'élément oyo pe moi le basu après bandeko balanda biso partout dans le monde entier. Oui, bandeko balandi biso kaka yango chaîne na bino yango bo s'abonner et ça la biso bien yango kana lo bango bon. Moi bambote ba remerciement na bandeko na yo. Ah oui, ba remerciement za kana batanga nyoso to IJD ba to bo moko na pesi bango ba salam na yemo leader na bango 12e dan Pastaza ma ba salam bébé Pregana ba salam ebele. Ok, merci. Là, c'était Pesho Kaninda. Pesho Kaninda, un footballeur de notre pays. C'est un jeune talent, il faut vraiment qu'on soutenir. Et toi qui m'envoie le lobby, il faut l'État mais un peu qu'on revoie moi décision moi Korea Kananda ko ça la bien. L'autre zaki to assisté na enterrement ya ndeko na biso Titi akufaka tira biso za mwana yolo et na desika DJ Rigen Matudi esika za na Turquie parce que base émergence One TV eza na niveau ya Turquie et simbami na maboko ya DJ Rigen Matudi na niveau ya Afrique du Sud et simbami epa ya Zito Ballon Rossi bango nde pena baza ba base pe ba créer ba base ya Émergence One TV na niveau ya Afrique du Sud pe na niveau ya Turquie voilà vraiment toza vraiment reconnaissant na musala bozali ko sala bozali ko Kaboula Banien, Bozali ko Sala Moussa surtout pour qu'Émergence One TV et Kenny Bousso. Merci à Michael Bassassa, merci à Carlos José et puis Sandra Mbabou Tumba. Ouais, Azali vraiment mon quoi background c'est en anglais. Il est vraiment longo nyaming na pesimbo teming na Saint Thomas Bukamuna Buka Kwikila. Donc on est presque vraiment la fin à Makamla Bisso. Donc autant la moi, tous les amants de comment sous après ça m'impressionne pour la dernière fois et puis to clôturer mission na biso mbote mingi na bana yolo mbote mingi pour la bino maître Loboko Fabrice Michael Bassassa sage la CP na bino mingi. Oui, comme je disais chers internautes fans et balinguigno surtout Émergence One TV, je sais que vous êtes là nombreux devant vos écrans pour nous suivre en Europe partout en Amérique et puis na Asie pour na koyoka biso lelo toza susuwana pour na kosela bino musala comme nazali ko bisabino toza toujours na morgue ya mabanga na niveau ya le sud et pas yopi oyo toyaki ko zo accord ya ndeko na biso Titi et si ekei déjà et tozo zo kaka mo ba impression pe ba opinion na ba vie ya bandeko surtout concernant sujet na biso ya lelo et ndeko bonjour. Ndeko bonjour. Et kombo na onani pe ovandi wapi? Kombo na Moïse na fani na Yolo. Oui, Moïse moi na Yolo pe ko la biso surtout ba na Yolo, ça fait plaisir. Lelo to za na sujet moko tozali ko parler sur yango ba avantage na désavantage ya ko lekisa corps directement na enterrement. Ezala ki mesure moko prise par le gouvernement congolais en commençant par le chef de l'État Fachi Beton Oyo bazaki décision ensemble avec son gouvernement qui est
corps et vendre la sous nanda côté et là la sous directement il faut et qu'il y ait un enterrement. Bah avantage n'a des avantages nango ezanini pour la yonde qu'on a biso ozo ça na biso mission na tongo ya lelo. Bon, ce que je pourrais dire na tongo ya lelo to makambo il est déjà na confinement par rapport à mesures prises il y a président de la République. Ils ont dit d'abord pour le confinement que ceux qui ont été baleka na corps malamoko pour na ko banga maladie. Mais tout le monde avantage dans les années. Avantage dans les ils ont diminué d'abord aux dépenses comme d'abord ça là dans le moment de confinement que nous avons un bon côté malamoko eleki. Avantage dans monsieur c'est que ils ont limité les dépenses dans les alaki car il faut louer salle, il faut louer sabatou, il faut louer nyonso, instruments, tout ça. Ça donnait beaucoup de. Non, ils arrivent là au côté, parce que ma famille, voilà. Des avantages dans les années. Moi, normalement, exact. Donc, pendant un jour, comment les accords, on a des avantages. Des avantages, monsieur les années. Quand ils ont bimé directement, ils ont kendi. Moi, je suis d'accord, exact. Avant, ils ont des avantages par rapport à Yangai, dans la vie, dans la coopération. Ok, merci vraiment, merci, ça fait plaisir. Je rappelle que nous sommes sur Emergence One TV et tout ça, nous avons sa opinion par rapport à mesures prises par le gouvernement congolais. Et les lundes congolais, na initiative au Mokonzambo Kazoaki que Corel Karamba Moko. Mais nous remarquons après certains temps, quand la bateau a sepelaki, Baromisu Kolbakiote, Marambo, Toro la Bisson Soute, Bazon Sapson de Tozaki na rythme Akala. Est-ce que vous êtes d'accord? Bah lever sur la mesure, puis la décision au Bazouaki, Bazon Sabiso à l'ancienne Ndenge Bandaki? Bon, bah oui, qu'on lever en gros, dans le sens nini. Pour ne pas que côté Sambon au mini na salle de fête, bah on lever nani mesure wana dans le sens que il a attaqué 2 heures dans la salle pour ne pas couper sa rambon et belé pour limiter la dépense quoi. Bah ça 2 heures il y a que bah les bembe kei. Le fils que mutamona ke munagolanda na moni d'accord na lela qui est ndeba kunda. Hein boyele le kabongo vraiment et ça la bien c'est. Pour na ba relever séance nini les mesures. Donc bandeko musu bazala ba makoki pende ko kate baza na bango d'accord ba sepeli que non to continuer kana liro mais bandeko musu batali que non bazala bandeko na bango ba yebani au kufela par exemple un ministre au kufela par exemple une grande star bale ki seka ka boye corps bo monité le côté toza ba star miné na mboko to mitu na un jour ce qui est arrivé que star mo miné na mboko akufi to le ki seka ka boye to ba ko changer mibeko. Bon tout le monde qui a ngwa le bemema malé mais la juge bazui quand même moi temps 2 heures du temps, il y a aussi la cérémonie. Et ça, la maranango. Kosenga est là pour MT. Kosenga gouvernement, moi 2 heures. Place Moroboye, Songolo Pakala. Ma commune a notification, ma commis, ma PC, gouverneur a signé la commune. Ma Kosenga Ndengwa, ma Boyate. Et ça, mesure prise, mais tout le monde vient de maman malheur. La cinquantaine, ma Tchaki, corps. À la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde, il va les lire. Après, il va y avoir. Et ça m'a bêté. Oui, si je comprends bien, Bandeko, presque surtout sur le bango le loba c'est un fils qui a 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de temps moko bas aura accès à mon accord parce que baza difficulté mon accord il y a Bandeko batiki bango tellement baza ébélé et puis confiné ici comme moko et comme difficulté à comment même corps voire même na cercle ils ont pas pour nous parce que une fois bazo bimisa corps ba koti mango na corps bien directement écrit donc yango na Bandeko to sepeli merci vraiment Ndeko na ndengo ondimi ko répondre na Emergence One TV pe na micro na biso et surtout na sujet na biso après-midi à Lilo. Merci vraiment. Merci. Ok. Oui, on va continuer toujours avec Sage Kiakoua, Simbi Image, Nefsi Binogue. Michael Bassin, ça vaut dans un commandé ni moi la ça me ça donc courage vraiment à toi Sage, courage. Tout dans un an, tout dans un an, tout dans ça pena équipe mort tout ça va. Nous sommes là toujours ensemble. Nous sommes la lumière du monde. En accord avec Matthieu 5 verset 14. Et toi aussi tu es la lumière du monde. Bisika molili ezalaki, bisika molili ezalaki, bisika Yesu amoni azuanga,
bisika Yesu amoni azuanga bakomisanga kole ya mokili oyo bakomisanga kole ya mokili oyo